Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Mutumoka négligé matanga na ezate batu nyonso ba artiste bakendaka na maisha batu nyonso bakendaka de tout ba misusu ba yelelo ba misusu ba yelobi misusu tozawa misusu bazaki na cinquantenaire bolibo mona biso ndenge ni neti bana classe ba siffler prix to yenzela moko non epelenga bino ba congolais bos bokumisa bo pesaka ba artiste na bino valeur tant baza vivante bozela kati so bakufi. Et bien, bien le loraté. Bien, on va chroniquer pour comment on registre d'appel. Il y a Bibembe. Pierre Ayaki, Papi. J'ai dit à l'émission, pas parler là. Oh, le loi est là. On a tout ça qui est flirté. À quelqu'un. Et ça, bongo. Pas une et bien, me couvre tout ya kaka. C'est gars, na 20 minutes. C'est gars. Et ça, ma camou. Tu vas pour ma batute. Non, on a mon amoutou. On a potom. Papa Koufia a yépété. Donc, journaliste bosaka ba commentaire likambo ezana se anzungu boyebite. C'est pourquoi tant ba politicien ba swana ka boko takate. O ba on ba solaka na se biso to yebaka. O we to zako swana biso. Hein? Non, mais non. On appelle ça que corps akufa ki alaki vivante. Sikoyo avant bokoma, avant boloba. Faut botunaka. Bonsoka information na source. Yango na biso lingaka ba nini bino bato ya nani ya internet c'était pour aboka lokuta trop. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Voilà, chers internautes de notre chaîne Congo Liziba TV, vraiment c'est un réel plaisir de souligner encore une fois. Pour nous côté ça élément au Bozilango mingi surtout émission na biso mozino vraiment to kota pena profondeur les kambo c'est qu'on de tous to penda qui grand artiste na biso ya mboka na biso na koma mama chala mwana o wapi boyebi kolo mutwashi atika biso lelo ndeza vraiment jour to honorer to pesa makamno to zaki na cinquantenaire bo moni à travers ba image art surtout na palais du peuple scarpe cérémonie sur mona au moins déjà nous sommes déjà bien organisés pour l'instant mutuka ezo sala ronde ba kena no batete la après ba kena parcelle na ya après ba awa ya on biso profiter ça awa de me recevoir na ba de recevoir za ba musicien to ki ba collègue ni ba musicien ba za awa basé la Corée ya awa ya on monte profiter to ya awa pour to se pesa bino na banda ko merci dans mon équipe technique on a mon Jonathan Dario quand même un star pourquoi pas les que tu pas na mobile ya pembe merci na ba maman ba mère encore une fois na ba papa parce que bolinga kanga mingi ngandi kona dio ko les millions là toujours wana pona aussi la bino to kota na kati parce que tout le monde déjà entré déjà les affaires to kota pour interviewer to tout na pe ba soit pe ça ba témoignage na bango parce que cérémonie sur les ka bolanda bo commenter et ça la biso bien tolanda.
Allez,
Merci beaucoup à tout le monde, mesdames et messieurs. On va pleurer, on pleure avec tout le monde. C'est quoi ça? Bloqué, c'est bon. Toqué.
Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes à Congo Liziba TV, na ça qui bien tous awa na parler du peuple bon à travers des images, tous en a collègues naé, tous en a vraiment balinga culture ya mboka na biso, tous en Papa Griffe. Bonjour et mes condoléances Papa Griffe. Merci réciproquement mon frère. Merci Papa Griffe. Un mot d'abord, tout au peut-être ma match à la moine na nous soba yebi parce que biso presque tous aki wana ti ya kofiti ndenge makamozo kendele. D'abord un mot na ezani. Bon, moi zara ya mawa, il y a pas si, il y a regret. Et puis au coup Nzambe pose la volonté Nzambe. Donc Nzambe mutalinga salama o salami. Et ceux qui ba oui ba yokara aibisara nyarkos, aibisa papa emba, aibisa emenea, aibisa defao, ba bombela nga pe place pour nga pe na oya. Voilà. Mais artiste comme dit Koufi ba Koufi mais problème meilleur kaka. To je maman biso tshela mona to yeba ki azali mutu moko bien mais tant Koufi ba problème meilleur point ni ba artiste ba polémique et tourne autour na kombo na bino soki ba Koufi. Problème ni tande ni. Mais tu veux que non, azali na problème na batou, azali na problème na politique bona boy. Vie à mutu zara ngwana. Donc il est difficile mutu akufa ba tutu ba lo baza saint. Talaka ka yemo ko tazaki na nous présent Jésus-Christ mais ba tengama. On se comprend. Na Barabas ba préféré Barabas qui bon siko biso to abatu nga na trouver ngo normal. C'est l'organisation mon awezani. Bon organisation ngai na zana kati vraiment ba makamba ba organisation te. Nga problème na ngeza na chafas kande na cheboe évidé et puis na zongi palin na kena regret na talaka na mbaka jour musune émission la ta kitoko. Bon, malheureusement, moni ndekonanga mondango tant toujours vivre en cas faut te compter kodae. Donc to kokoya ko boya kodae, ce que c'est que to botama été mais le roi to botamara donc acceptons de mourir. Donc nga ezo sala ngai ko bangate, nazo trouver normal, nazo comprendre que un jour bo sangana pe Papa Griffe dae. Ba souvenir est belé. Ba souvenir est belé. Na otikoloba dernier makuna kenda kotala na palin. Hein? Ah, Papa Griffe, c'était brusque. Bakotsanga na koti, na écoutaye, na salon na lali, bakitine zara, ya ezara pembe et puis voilà. Donc non moi liboso. Même si on habite à la mer, na une idéologie. Ah, une idéologie, tout salango, zara moi chaud hein. Donc c'était comme ça. Mais bon, son âme repose en paix hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, nous qui bien trop sola, na ba imboka trop sola, na batwa linga culture mboka na bisto mata à travers les mazages Jonathan Dario. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, sur tout le monde l'arrivée de Barbara Kanam, tout ça arrivé naé au bon moment à travers de Lili à Jonathan Dario. Tourner un peu sur avant dit, tu as temps moi liloba et ça la vue vraiment bien pour ce c'est bien na bandaku. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, sur na osala entraîner chokitara sikoyo. Mais ça bien vraiment trop solo na ba collègue naé parce que ils ont des jours à soir de honorer, il y a jours à soukandé toujours rendre communion confier parce que c'est aujourd'hui ou jamais parce que tu tika le monde a souté tu tika le wa sou makamuna été et c'est ka na banzembo na ndé parce que l'artiste ne meurt jamais.
Mesdames et messieurs, fidèles internautes, je vous avais dit, on va entrer pour tout les questions, tout sur les collègues, les musiciens. Et puis on a aussi avec tout ça, on a Maman Miliabel et puis tout ça qui. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'entrée de Céléo Scram. Céléo Scram, où on peut vraiment aller pour la grande sœur. Batou ba kokana raté même nzamba bi mkola suka batou bana ke l'église dimanche na batou bana oteya ba wandenge mokote mais azana un accord politique un accord biologique un accord artistique on a trois masolo minito mamo livre azana ekuna biso pe to zela alors ala makame bela azana mona batou touté yo soko kufi ndemo za boye na ndema mabete ndela na kweto ye to panzani mais ye aza kilo donc et puis mes familles ont condamné l'État. L'État a faute. L'État a faute. Et donc on l'a bien. On a dit que c'est un bolelier. Bolelier la parti politique. Parce que ça n'a pas été peuple. Nous avons fait un bataille. Hein? On va payer soit un boy à quoi on a été. Nous avons fait un bataille blanchard Moussaka. 1 kilo. Na 51 to zaka na son excellence ngama makana we rason la son moye za la makas na ouais et alors moi aussi c'était comme pas ça bon le bina buto ngina bana pour na kuna le biso tant pa lobi ngala bi minya alors mutu sera non et ben bien le raté bino ne ba chroniquer pour comment la registre d'appel ya bibembe Pierre Ayaki papi Jésus le biso pas ba lela oyo lelo ayetawa na tout ça retient flirter voilà akeka eza bongo pas ito kenda kokuta na ba camarade soko ye pas rolela lela ye pas sepela ko bana rolanda raté nana yaki te nana lela kite non là tu n'as pas aimé oh papa t'as besoin de visa France tu n'auras pas Macron tu n'auras pas ambassadeur nga zo représenter là alors foye karaya ala qui c'est l'amsarabatu soka ya kilobi koyeba alors nga na kilobi naga velo na utashe d'orchestre mama tala mwana bande ebe mekufa kitoya kaka sega ya na 20 minutes sega ya eza makambu te ba programme batu te nga na mona mutu ana poto papa kufia wa yepete donc tolela pa ba olela to stepela pa ba stepela ba chroniqueur na ba chroniqueur to lingi bino trop mais botika calendrier ya registre d'appel nana lelité nana yagité botika merci beaucoup ke miketo bongisa mutu moko négligé matanga na ye za te bato nyonso ba artiste bakendaka na maisha bato nyonso bakendaka de tout bamisusu baye lelo bamisusu baye lobi misusu tozawa misusu bazalaki na cinquantenaire boli bomona biso ndenge nini neti bana classe basifle pri toye nzela moko non to mikolo quand même ezotepelenga bino bacongolais bokumisaka bopesaka baartiste na bino valeur tant baza vivante bozelaka te so bakufi c'est pas bon souvenir ni regarder pour la maman tchala moi apparaît tout ce temps koyeba oui azaki battante en tout cas yebaki musane très bien et puis aki na qualité moko boye so bo discuter moi moke yakanga kanda te mutakanga kanda moi mikolo mulainga yazaki vraiment cool ayebaki musala bien ayebaki pour vendre na bato
Merci beaucoup. bakoswana na biso so tosali discussion bokotaka na bino te po ntango biso solaka na se boalaka te oui napesaki cop alingaka beta le 10 nga napesaki cop ya te akanga kanda bon c'est pas grave namona eke aza mutu aka parfait na mokili aka te so mutu aza na kanda apres osisaka kanda na ye après de cela napesaki ye cop il fallait beta na Nairobi le 10 jours akufaka ah oui babenga nga na na tante na bité bazwa sœur nanga les plus beaux de la diaspora j'ai ça na FIFA lobi bon to zwa sœur na yonga bibo zwa sœur nanga ba yokana ki pe etikali ka ba pesa mbongo to ko tala date ezaki trop proche to bi bon to décaler nga beta le 16 na le 30 mais le 10 ayeko kufa moni ke za choc tant biso sola ki bino ko yalaki ozaki te c'est la biso ironie libanda parce que biso yebi ki ti mama kufi boye bino na yebo lo sola te oh bongo to sola kana biso ba cop yeso kana cop apie nga biso na cop na pia ka e libanda bino ba journaliste bozaka na ba commentaire mususu bino likambo ya na CT ko bando sa commentaire na yo bino ba journaliste bozaka ba commentaire likambo eza na se anzungu boyebi te c'est pourquoi tant ba politicien ba swana ka bokotaka te o ba on ba solaka na se biso to yebaka o we to zako swana na biso non mais non ana pesaki kopa kufaki alaki vivante sikoyo avant bokoma avant boloba fo botunaka bozwaka information na source yango na biso lingaka banini bino bato ya nani ya internet te po ya boka lokuta trop bofabrika makambo trop po bosala base po bozwa ba nombre de vues si eza grave te soki alobi na sepeli te eza grave te peut-être ayaki mécontente ntonga nalobaki likambo moko bo asepelaki nango te mpo ngai nayebi so ozaka bahypocrite te ngai so likambo eza pu nalobi après nabosani ouais merci merci ouais. Merci à vous.